bando répétant déjà msunga na bando kunando la sabonne pour baimba bete nzemba na bete nzemba bina félix sala ngona na braza to répétant ngana na braza tokena moi doit te koya mata mwana baba vale kaka mwana te na imba na kota kati mais za na gami bébé kuboya ngana nute kolelisa ngana nute kokima ngana nute lelo mbazo pusana penawa to bayoki kengai nana pusani pene nayo lobizo kingana pesio mokongo kaka bango bagoseka bazala ndoko balelisanga seka nalinga kona bolingo seka bolingo ya motema bolingo na ngani osezalaka ya yo bavenge. Dar es Salaam, bana poto, bana mokili mobimba, site ya moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, twende. Ngaza mikasa mibeko kuviza ntati nazana kuviza ntati ntini mibeko na bongo sanga ni. Bado bazana mibeko mono babo. Oh. Ta toza clair ngaza na kuviza central nanuti. Bongo yembi na ici on travaille ndene. Na yembi ba produit ya kuviza central. Na lobi na yembi poza eza nini ya vena ngai. Asangi o aide. Asenga ete ya uza poza senga ete asenga petit yemba na yembi. Bana Dar es Salaam, bana poto, bana mokili mobimba, site ya moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, twende. X-Bass Marandura Yassika Eyena Kinshasa Restaurant l'Orangerie. Restaurant l'Orangerie Koutia Kusia Balala. Na spécialité na bango poulet au makala. Poulet au makala Souka nelengi Basuki wanate Olingi kolia bio Yakambangu na restaurant l'Orangerie. Na service na bango cuisine congolaise. Olingi kolia biloko mboka na yo nyonso ezali. Kote masanga kutu bosa na po nyonso ezali. Ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili. Otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC. Service ya kolobela te, un personnel très qualifié. Et bon, chaque samedi la musique douce du groupe Les Professionnels. Bienvenue et surtout bon appétit. Vos questions. Voilà sur Africa Info. Vos questions. Émission biblique, émission Oyo. Bas public, bazolo, ba o, balingi, partout dans le monde entier. Vous aussi dans vos questions. Vous insultez les gens. À partir de Paris. Envoyez vos questions. Oh, Nayoka, Ansunuzo, la Salabo. Oh, Nayoka, la Salabo. Vos questions. Envoyez vos questions. Soukana émission, Soukana idéologie. À suivre. Vos questions. Voilà, excellent fidèle internaute, nous sommes toujours très contents de vous compter parmi des milliers d'internautes branchés sur www.africainfo.net. Merci également à tous les amis de Franck Stemai. Nous sommes là toujours pour promouvoir la culture congolaise, vous ramener bien sûr toutes les informations possibles. Et voilà, aujourd'hui nous sommes venus voir bien sûr un artiste talentueux, Bissouza Rawante pour notre grand combo, mais aussi pour de grands talents plutôt. Yango et ça la biso vrai bien surtout ça permet d'avoir talent boyeba comment en fait bazar évoluer ici bien sûr à Kinshasa. Nous avons le génie Adada qui était donc aux côtés des maestros Fabregas et aujourd'hui c'est l'un des soldats du label Kofi Central et je crois que vous découvrez Mingi Nanzembo. Ici on travaille mis déjà sur le marché par ces labels. Kofi Central, il est avec moi. Adada, bonjour. Bonjour Franck Stemai. Ça va? On est na photo. On est na photo, le baron moi trop. C'est dit à quoi? Bah répète au kata, bah bébé il marche à bien. Ouais, merci. Qu'est-ce qui se passe? Merci, en plus ça n'a pas fait un
oh bah vas-y moi tambele ba mon ngate na ali sauf que moni les albums na ngali bosso na sala faut na la concentrer puis je fais pas tout le temps passer à la télé pour raconter de n'importe quoi et puis pour promettre les bateaux pour réaliser voilà na ndenge ya hiérarchie na biso orchestre ndenge ezali j'ai dit bon encore dans le studio to bata mandambo to concentrer dans le studio et puis voilà tu dis que la musique c'est dans mon bien bah tu vas rattraper na bango yo ata ba bunga ba moi dili donc ils ont raison il y a ba ko suspendre ba activité ba répétition ouais bah en fait ba répétition et là en coulisses OK et là en coulisses répétition live boy tout ça là mon stepo bon en foot sensei exact non c'est chaque semaine tu dois faire sensei en fait la sensei c'est qui coulisses mais elle tout comme na pour ça tu vas nous répéter sur en live ba mission tout ce qui va mission sonner ba na micro et tout d'être au changer place pour place la sensei quand même OK pour me répéter na Africana Palace oui juste na vers na horoscope ou na avant commune très bien on a net répéter en live mais pour le moment peut to pas mon an pour continuer studio tellement studio comme déjà à 60%. Ouais, ça comme nous avons vidéo de moi quelques clips, monsieur bando les canaux télé et elle a bien beau répéter bah tu vas me vendre mon bien. Et elle te vendre bêta vendre bah c'est bien bon mais sentiment on peut rappeler bah on peut pas bon na linga stopper à tourner quand on est en live. Na linga lipador na ngani na ba boka na na tala ba on. Voilà. Na sens on a tout stoppage nani. Eza ngaité quoi, ngaité. Eza administration mutu et ça makambo wana. Ngape tant que musicien au sein du groupe. Du coup na et ça pour l'intérêt na biso ba musicien pour bango baza bureau dans l'ombre bango basala ndé pour biso tout ma bien voilà secrétaire CG Mike Ndenge pour le joueur manage et secrétaire adana na adjoint na petit na biso na Obed Kaninda petit na biso théâtre bien na biso massa na biso quand même tous on a ba Alexis Wechi directeur de production ndenge to ne basala programme na bango quoi tout ce ba répétition du monde qui est répété mais tout ce qui est musique qui était tout ça dans ma cambouna studio. Bah tu vas réagir par rapport à la prestation na yona single. Ici on travaille avec tout nos collègues na yo besoin d'abord dans la conférence centrale. Ouais en fait pour nga ezaki surprise pour na batu o ba découvrir nga namté. Pour te biyoka mutu ya mabeta comme soko yemba. Voilà tala siko isala batu bakamwa kinya neni ya yemba kapé. En fait, il y a un projet Moroboé par rapport à l'album Nangaï dans la conférence centrale. Bah l'accès au bateau qui est au Yembaka. Comprendre, bah l'accès au bateau Yembaka. Et puis voilà, RVFC n'a pas hésité, n'a pas pour lever à Guada. Puis n'a pas petit naïf pour des fois t'es n'a pas bêté. N'a pas bêté. Mais bêté c'est le logo. Moi morceau no kaka, moi morceau no kaka. Ouais. Ici on travaille. Kitisa motema mama malende sanangega ngozo mama nga kotunaka te soki mboka na yo esalela yo nini mais par contre mituna soki yo salela mboka nini ye yango kofi centrale na mekanisi monene boya zwi tokimbwa tokenda elomona mopao lisanga. Ouais, c'est bien, et ça arrive bien, mais tout le monde dit que non, ndenge nzemba ngoza le libili boka nga rumba tozuyo joueur maro bon maki mo rumba moi tout nzemba ngo pendant que mikolo yo moi style fallait que nga afrobeat bana mai musu bana que non moi bien yo mon ndeni par rapport à réclamation ou bastille gestion publique en fait moni lelo boy na mboka na biso biso to ba congolais afrobeat eza musique afrobeat eza beat tout on va venir afrobeat voilà rythmique wana ngai étant que en fait quand c'est les disques quand même na ndenge to yembe biso nyonso to wana mutana niveau na ngala ke to lo bango quand même ah bon to lo bango na niveau artistique en fait ngai nakolinga te to yemba kaka monotonie nde bato ba yembi nako yemba ndenge mona bango en fait ngai nga vrai congolais fona la makila na nga déjà dans la base
jamais toyemba pour ba beatmaker ba ali mais so yemi no kande ba beatmaker ba yemba oyemba ngo jamais koleka bango pour bango ba misana nango très bien donc il faut ba beatmaker ba comprendre que yo yembi aussi style mususu oye nango na kata style na bango yango lelo to lo bango lelo président so fali pour pas ça lango au moins que et ça la métissage et ça la couleur mon beau voilà donc et l'autre na lingai kaka na sala ndé ngwana et c'est tout ça la moi part des choses mais ngana yebite ke beba so beba ki ngana ngana bon sango pour c'était mon ngana na ki directeur artistique na biso artiste mususu pe net bon na su ba collègue obeta na bango net na so tali petit na biso so tali ser na biso mumba yemba na suka na yemba na siluba tinga matamba amoni yo si yokolela mon siluba na fobite ya radati to ngato sala mamboka na mboka ya Swahili wa yembinini comprendre mais bato ba yembi afrobeat bango bazana di mal à yemba musique na so rumba mais biso bato yemba rumba to yemba afrobeat na bango calmement ouais voilà. C'est très bien mais est-ce que réaction puis est-ce que on va massa musu peu artiste musicien ou ba nos félicitations par rapport à ouais belé premier mutabenga ngai zaki Robinho Mundibu coup de chapeau et deuxième tour a félicité ngai ezaki pe président Richie Watanabe en fait ba master mususu à l'occurrence ba mobile compa président Fabrigas pa benga ah c'est bien en fait abenga ngate akomelenga na WhatsApp félicitations voilà na moningo yembi on attend seulement ton album et tout voilà akomelenga ba master belé ba master mususu let musique ba Gisclar Zanoti ba féliciter ngai ba Materazi ba Disa match mais ba mususu ba féliciter ngai te mais ba yebike fa ba féliciter mais moto sola te donc écoute bongo na mutima ngana yebi nanga ke ngana génie quoi mais moi félicitations on est ça la bien yo a génie to la disque to ki génie ngo solo so ekozala mais ce que tango zolo ba mambo ya par exemple light music banini bana mai pe ko tika ki ba beti album si appréciation par rapport à l'album wana ki banzimba bana mai na ouais ça va déjà moni tout le bango lelo isa premier album te basala tout ça là déjà amour sali amour na sala été mais na équipe pour participer dans un concert live tout ça là déjà Anapipo il y avait pas mal de chansons puis ba msuba yembaki tout ça là tengama des albums il y a 36 titres vraiment on a ça ka zoba pour copier marambuté et voilà les lobos je pense nzemoni pene tout yo na album wana nzemoni pena te banzembo na bango presque tout ngana yebi yango déjà avec bima OK na yebi yango déjà pour bima pour répéter yango déjà pour avant to ko dans studio to bando répéter yango déjà msunga na bando kunando la sabonne pour baimba bete nzembo na bete nzembo bina fili to sala ngo dana braza to répéter ngana na braza tokena ouais moi doit te koya mata mwana baba vale kaka mwana na imbaka na kota kati mais zero suna gami bébé kumoyanga na nute kolelisanga na nute kokimanga na nute yaya lelo mbazo pusana penawa po bayoki kengai nana pusani pene na yo lobizo kingana pesio mokongo kaka bango bagoseka bazalanda po balelisanga seka na linga kona bolingo seka bolingo ya motema bolingo na nganya sezalaka ya yo bavenge. Ouais, merci. Voilà, nous partons directement Fabrice Ntseka. Les boss américains, il y a des gens qui nous aiment bien. Fabrice Ntseka. Voilà, ils ont des gens qui ont causé tant de travail en mingi soto voyager mon aya mo so ki vana ba guitare ya tbete la nzembo na to bon bon sango voilà un net nzembo mo so nzembo nzembo so plutôt notre travail en te nzembo mo so notre travail ya nini Zande pusali wananga ekoma pembeni Pona saya moi nazo retrouver bonneté mais est-ce que une absence à David Lutete na kozwa ta pungi ya pamba gausho Zamanzi mona manzi musutu Luya kutala luya ndenge na gomi ko pumbwa na goma papute hawa Voilà, c'est clair. Ouais. Luya kutala luya. Voilà, ouais, c'est la famille, hein, ça fait du bien, c'est la famille, et ça les... Mais
la rectification c'est la correction. C'est-à-dire que yo au répéter banzembo mais ndenge bimeli na studio. La modification on a apporter ça bien. OK est-ce nga na yemba na yemba. Lelo mbazo pusana penawa. Wana ba bitchebe. Mais yake nango tout droit. Voilà, ba bitchebe ba bilengi. Lelo mbazo pusana penawa. Obayo kike ngai sina pusani pene nayo. Tabizo kinga na pesio mokongo kaka bango bakoseka. Bazolando kuba leliza ngai bébé. Voilà, et là notre mususu to biso ba musicien to beta instrument to bindeni okoki ko insister nango pour eza notre moza mawa tu vois mais tout ça est super est bien et surtout que elle aussi des simi déjà olobani c'est simi bat bayoki Fabio Senseka le boss américain un très bon album réalisé pour la master na biso vraiment ba parti ba tout va dire que ça bon mais moi ba biloko ka mike ndeza ngara biloko c'est normal ils a œuvre humaine et cause la parfaite eza fierté ya mboka na biso mona eza fierté déjà ya ngai pour moi lelo je dirais en aucun jour na olinga même sur échec na bango pour te constituer le rwanda na ndinga passe yobi comprendre to lingaka toujours les meilleurs boka la bango ba flair to base l'air a sonné et a kamité l'air a sonné to quoi ya wana za actualité na biso l'air a sonné voilà donc courage na Fabro Maestro na tout le monde que mostel za okenda bien mais la belle Kofi Central les autres tout le monde que quand même Mouza Muto ou Mil na Katiwana mais il y a une information bon une fausse information moi le romo a bien tes akotambola par rapport à na Robengaye patron na yo Kofi Olomide parce que là patron il y a la belle Kofi Central par rapport à sa fille Didi Stone aux informés par rapport à maman sur qu'elle est contre la fille ou est dérangé parce que les Congolais nous à travers le monde. Si en fait n'a choqué moni Didi Stone a lek na biso déjà à la base Kofi Olomide a faire na biso à part ma musique étant humain so ba ko lek na sango mo bongo ezala na kuta ezala solo nan et le bosser solo no passe wana sincèrement na loba ngana na oso tala ngun ka lelo ni na tali vidéo ah bon ka lelo en fait j'avais du mal à tala ngun on peut na no mona ne se cause solo mais au fond du cœur je me disais que l'histoire dans télo à papa na da mael makasi a risquer mamba bongo te pour gagner combien ngana loba kaka moni so lingo combattre mutu to lingi o sala mutu mabe mo boy sala ye mo na place o sala ba innocent so pena yo za makasi yo bika yo za makasi fort wa maître banini yo za o pomba o sala ba sport parce que bundisa maman mutu kanela na place bando kanela baleki ni bando beta bango donc on a dit que so mutu za poso sala Kofi Olomide mabe ke luka Kofi Olomide sala ye mabe sala ndeye mabe na place de luka petite mon boy akokana na mwana na biso banaleki na biso banyo cheka bongo faut ba mona rara ndeso emile Kofi Olomide oh vérité te bomba mindeni ne bimara mon est vérité c'est une copone bima donc ça faiblesse ce sont des faibles qui font ça so da faible za faible na ndenge na o sala makamno na ndenge na yo luka ba actualité mo boy te ba base mo ba buzoba pour rajouter à un euro te na compte na aussi donc on occupe un coup mingi te mais na dagi choqué mais c'est qu'on a mis ko joyer comme joyer voilà na mis joyer parce que tu as raison moi so mutake funda mutna kasho ana raison binga ala l'aise dans la pour sa famille babondela e wa te boke bodela ka jongo te azela pas sengi pardon pour bandeni bo sabo misa ya bima voilà ndesi ko bo to joyer parce que en fin de compte na moto to se rendre compte que bat balinga ndeko Kofi Olomide te donc bat balinga ka yete sora mutasa lo kande onako yoko calculer sorne hein mon so sala na musamo kilo ifuta maka biso to ba passager tout le monde to ba pèlerin à to leka mais so salinga folelo yo pona bande kwa basi o api na mwana ba sala peka fo peut-être o nga kutikataki MC yo nde kuti simba donc ngana ko juger mutu te na ko condamner pe mutu te nzambe ka mutayebi ndeni ni akosala fona mutu ana kwa biso na ndenge na biso bo mutu to lobaka nini to kangisa e to luka e to sala bo oh
eza nango bafutilité pampamba na mpesa osala makambo bongo omonaki ozokolamisa nosusu makambo mosusu oyo mpe eleka nango kaka nzambe afuta radio wana banini faible moko boye naki so aza mwasi so mobali donc faible moko boye donc yoku te okoplace monini par rapport à papa pour bengi papa na Koffi Olomide par rapport à la citation oyo est choqué toute la vidéo il était vraiment froissé donc il y a un mot à placer par rapport à avec tout le respect non le bana wana le bana tant que producteur te étant monsieur Koffi Olomide étant que papa na biso na epsa ok en fait au botaki no bana ko se déranger na te bana no botaki ba éducation na yo bango baza na éducation na ato yiki likamo boye okoza kuna tempo vérifier te ba epsa que dada abunda na balabala oyo déjà bi que dada ko bunda te dans éducation no pesa bana na oyo pe kola nango zalaka trop sur na bana ok bako décevoir yo te makamba ba mike bongo zeloté faut oza no calme courage déjà la circonstance à vie et comme on pourquoi pas blessé mais zaka fort et les canons d'appel les kinango zanoka fort doit même moral voilà même moral là-dedans. Merci beaucoup pour ces messages vraiment intéressants, ça nous fait énormément du bien parce qu'on a l'artiste sur ce plateau bien sûr Adada toko tasiko na mambo l'air à sonner mais bazolo ba moi mingi sur yo ça fait un beau moment depuis au bandé carrière na yo bandé ba projet na yo personnel apparemment parmi les artistes bazo ba combat trop makasi je sais pas si on a bango ndengwana yom to confirmer biso ah ngana yebité il paraît-il que yo pose qui incarcéré quelque part bakanga ki pourquoi au salaki nini au violaki au bombaki mutu au bundaki na balabala au yibaki guitare batu mutuka batu. Qu'est-ce que tu as fait Gelelo? To rumeur est dans le public. Vous allez qui au Kangama. Tu te dis à quoi? To mission mo kangisa kiyo. Papa banze moni mo yibaki. Mon babiso to ba Kadhafi. Bino banana. Babiso ba jo. Taloka ba Kadhafi. Donc avant muto barenga okutanga mo mi bomi da. Ba, donc na pesa muta bomanga te. Donc ngamo na mi boma, so na point suka na mi bomi. Mais encore no boko boma te. Je crois le 29 il y a année passée le 29 juillet année passée ok na ça qui accident quand on a venu tout ça on a ça qui accident gloire à Dieu muta kufate le hoteninte mais bazalu kaka bakota ki mwana batabonga na muta kufate bana batleka nga penchik bonjour ya nchik pe so pe muke pe zo abo kenchik. Bon, tout d'un coup comme ça, Karaming au moins on a ôté ma convocation à parquet et tout, convocation à parquet. Écoutez, on a un voyage, il y avait mon avocat qui était allé intervenir. Il a commis un dossier en cacao. Et bien sûr, c'est le problème ni boy. Oh non, c'est qu'il boy. Mais moi j'avais vite compris que ils ont encore bâtiment pour continuer dans la famille. Tenir bango rigueur mingi alingena saka pusa na bango monde tinzoto o ndenge boy donc c'était manzoto ndenge boy ena ngora eza yana ngo mabele ya pamba ce qui est important eza l'âme na biso na esprit na biso na katanga ouais le seul ngo faire souffrir nzoto au ça non rien donc nous l'en d'esprit nanga le seul faire souffrir quand nzoto bon que ba traiter ngo sil na ngo ezide mais eza mensonge nga bakanga ngate bakanga te pour bako kanga te pour na sali eloko te déjà bakanga dans la garde à vue na mois na année passée bakanga te to na pina na garde à vue bon ba prouver nga ka bilo mususu ke o mutu oza na ngote pour balandela makambo na obima kena nepe na bachanga na kasho bakanga nga pour ba sepela ba milenga non nga na Koffi Olomide ka par rapport à accident au salaki mana pesa rambo c'est ma musique to traitant na ma musique tout ça ma côté la police tout ça na ba konzi peut dans la relation peut vous comprendre et surtout que ça dans la raison là on va comme on a bien on va foutima te po ngala ko ba foutima te ngana ngada mu spirit to ngana ko ba mwana te to ba on va faible fort ba foutima wana ba nini ça on va combat mo boiza ngana mo on va par rapport ya album na ngene bima nzamba wala sanga ba preuve mo boye
et surmonter force nanga ngana olembate pour nango problème comme il a ka mutu merci na batien soit soutenir ngai merci na médecin ici mère merci vraiment merci abatien soit peut soutenir ngai même de loin merci na staff na bureau na Mubimba na mona pe na mona ki opé ninga kotalanga merci vina na yo merci na Mike Ndenge CG merci na Alexis Wechi merci na ba mission nanga surtout merci na bino merci na Betness Obed Kaninda ba Shekina Molingo ba Alexis Wechi ba tunya stubaki bazaki toujours la joie manager nanga bien kazaki musika azaki moi déranger mais ça va les loso moninga buka na venir opeka na zala na olungwa pete na zapeka wana nan ko to beta na ngana mobali na tout le monde a ba information où il y a passé tout chaque mois commencer to kota ce qu'on a vraie information to yi actualité na biso zali mingi l'air a sonné to komi wapi il bande ko Eliezer to komi wapi na l'air a sonné siko to komi déjà na 60% déjà travail ainsi ça déjà ba clip mususu ok ba clip mususu ils avaient fait bima déjà mais na bien ça nan générique générique déjà comme la fin près ici déjà ba ta dédicace déjà t'invite to aussi ça mo chef to aussi ba dédicace quand journée j'ai dit aussi bon c'est d'accord Jeudi. dans une semaine jeudi la semaine prochaine. Voilà, toi aussi ça va dédicace sur générique ou on a fait un prix. Lenga. Bah titre boutière on a habité. Bon, lenga. Lenga. Et là ça mallette. Mallette. Lenga. Mallette. Ah, na bombo kilo ça. Moyo ki abaninga, okamozoka ba Robino Mundibu. Ozoka ba Fabro Maestro, ozoka ba karatepe awa affiche mo yango affiche ya lenga oza prix affiche kaka ya annonce que toza na fin prix déjà ya lenga voilà ça n'a rien à voir avec l'album l'air a sonné non ça n'a rien à voir donc ça pour ça n'a rien à voir pour booster ka bato mais tu récupères au tirango na kata l'air a sonné au tirant par rapport à affiche donc avant dans les amis quand iTunes Deezer, YouTube, et puis voilà quoi. Donc, CD physique, plateforme OESA, autre solide déjà na bango. Ok. Nous sommes notre solide, bango te rocha bango te. Et là, il y a un sens te. Et tu solide pina ba misusu, tu baksape ba misusu ba. Voilà donc. Ah déjà je n'y présente. Il m'a aussi produit. En fait, la ligne haute ma question. Simbano guitare. En fait, on a commis Adada Génie présente. Lenga. En fait, na milongo linde tingai na mi sente. Du pour la label na yo. Te na milongo. La label na yo comme na carte à Kofi Central. Non. Na milongo linde tingai na mi sente. Ngande nazo présenter générique na ngai. Vous comprenez? Il y a un producteur générique. Naza producteur ya générique OET. Naza producteur générique OET. Naza compositeur ya générique OE. Naza compositeur ya générique OE. Yango na komi Adada Génie présente lenga. Vous comprenez? Wana sens wana. Donc producteur album ezana. Producteur album nanga et za la Kofi Olomide. À Kofi Central. Voilà. Et dans la Kofi Central. Ils ont Kofi Central. Vous avez un contrat à Kofi Central? Vous avez un contrat en cours. En cours, hein? Là, nous avons finalisé le contrat. Donc, nous avons un Kofi Central en entièreté. Voilà, tout à fait. Vous avez un Kofi Central, nous avons Libanda. Et on a observé que le service nani vient à brosser dans la salle, parce que il y a ça là bien belé. Sauf si on a un Kofi Central, bien que le contrat est en cours. Ok. Mais depuis tout ce temps, vous êtes ensemble, ça fait très longtemps. Pourquoi contrat au cinéma? Tes contrats est au cinéma par rapport à un musicien. Un musicien, il faut avocat nangai, administration nangai, bazala au courant, bazala. D'accord. Bazala d'accord. J'ai le contrat là. Viens me montrer le contrat s'il te plaît. Oui, non, tiens. Ouais, non, contrat.
On a contrat. On a bien retourné à la question de vous dans le contrat pour la Sobina. Voilà. Nous, bandara, vous bien. Bandara bien. Contrat n'a rien. Tant que vous avez l'accès à Bissoté, si vous avez un souka. Est-ce que vous avez un souka pour nous signer? On a la question. Ah, comment ça? Donc, on est d'accord. L'article ne sera en diminuant. Dans le but, il y a un article qui est tout. Dans le but, pour na commis, na peine na signé. Ah, il y a un accès. Mais il y a un contrat. Tu as la TV aussi. Ah, la TV aussi. Mais il y a un contrat. Merci. Donc, et là, ata bat batuni soki nini ya Kofi Central ezate o eza makambo ya Kofi Central en fait Kofi Central produit à Dada. C'est moi le produit de Kofi Central, c'est pas mon groupe. Ça c'est pour mon groupe, ça c'est pour mon groupe. Ah, ça c'est pour le groupe hein. Ouais. Le groupe me produit. Vous comprenez? Donc oyo eza pour un groupe nangai. Mais oyo koya je signé contrat et vous allez maintenant pour na donc bon, ok, tu as compris l'explication. Mais il y a des gens et puis il y a des gens qui fonctionnera. Il y a des gens qui banda mi beko ya Kofi Central là. Et non là mikasa mi beko Kofi Central na za Kofi Central non te mi beko na bango esanga ni. Ba baza mi beko comment baboy. Oh. Tout ça clair, na za Kofi Central na nuti. Bon ici on travaille ndene. Na yo ba produit ya Kofi Central. Na lobi na yemi poza eza nini ya ve na ngai. Asango aide. Asenga aide. Ya uza poza senga aide, senga petit yemba na yembi. Na boya ndeti ndeni. Na boya ndeni bana ndeni. Mutasa ma mpepeza pour intérêt nanga na boya ndeni. Na boso ba bike Kofi, réunion Kofi Central eza ba mission Kofi Central na ko kende pete pour na signer na ngate. Soki mbongo Kofi Central ebimi, soki ba lingo pesa pour na participer ba pesa. So ba lingo pete ba pesa te pour na signer te. C'est la logique. Et dit Dakanoa, Ozoyoka Nabi, awa, oyo, banga pone. Nala banga. C'est maman de l'obévateur, on a été. Nala ebine baba. Obe quoi dans l'émission? Nala ebine baba te. Nala ebine balubama. Son ouest le bison. Pourquoi tout le monde Kofi Central les athées? Le logo Kofi Central a les athées? Non, le bopena na lingala pina bona na signal ngati na cha logo ndeni so bakangisi ngasiko. Ah. Donc quand on a Kofi Central ba ndongola makanisi na bango. Na lobi ke ngai naza na contrat na Kofi Central, ils a contrat en cours. Ils a contrat pour mon album. Oh, ils a single. En fait, papa. Donc maman ça na Kofi Central ça plus petit, na plus vieux na yi. Tu comprends bon? Na le bien. Oh ça la siko. Ils a makambo. Nengo yembi na ici on travaille. Ils a confiance. Nengo yemba na. Nzemba ngani? Alidor. On est dans ma pire petit na pire vieux. Voilà. On a produit à Kofi Central dans notre. Voilà. Na commandé produit à Kofi Central. Et où commandé bosso Kofi boy na. Eh quand tu tiki bosso boy na san. Yo aux en espoir ta. Vraiment mucha espoir na okoma. So ba boy na molo ba dia o ba ko boy ape o ya po ambo ba ko bebisa mbo mususu. Yoka. Na lobi boy. Nazo yoka. Moni Kofi lo midem ko la masa ba banderole na biso ba contre-maître. C'est un contrat na Kofi Central. Est-ce que yebi? Oui. Il a fait ça par amour. Pour na bolingo. Parce que biso ça il se bokende bolu ka ba avocat na bino boya bo signer et tout. Comme ça c'est sili to signer. Kofi Central Kofi Olomide déjà Kofi Olomide attends na signer na Kofi Central ti. Mais Kofi Olomide ko produire album au ka bongo. Pour maman ça la l'équipe maman produire ba sala. Vous comprenez? Donc Kofi Central na Kofi Olomide ça deux personnes. Ouais. Donc Kofi Central badigateur Kofi Central bako boya na bango pe ba biki ne te koni bien te mais Kofi Olomide yemo ko na privé ici ouais on comprend na la petit Kofi Central ya Kofi Olomide et non ya Kofi Central petit Kofi Central te Kofi Central za mama musala mama mikanda so que tu tangi bi bene na chaîne poche mais Kofi Olomide na ko zape mbongo wana o apesinga na kata kasha Kofi Central apesinga pe ko leka yango mais na libanda on comprend très bien donc en tout cas tu comprends bien ah oza nango eza rien à voir. Et ça juste tellement que tu as moninga non te pour nous préparer le logo on a préparé le logo on a pré-affiche et affiche définitive donc elle affiche définitive et je crois que au moins on a le logo à Kofi Central on a peut-être mon espoir moi bien parce que on est au banc bino bola ka bo mona ko mo bebe ko mo go yinda merci beaucoup de to yemba to yemba moninga zala ke ninga zala ke olingi mwasi obenga nzale na oti mwasi na ngai mena l'état ba ebiete l'état bibinote ba mwasi na mbali mais o kenda pe chez bango po dame banini beaucoup tana pe am sozong super état eza bongo mais era comment officiellement que mwasi na yo bokeka na l'état
Surtout comme officiellement na Kofi Central, to bien sa presse bozala wana, to bien sa batunyo tout bozala ba mettre avocat baza Kofi Central Kofi le media azali soko bozala so pe Kofi Central comme te zala. Problème ezate comme officiellement ne to sala ki na na Saint James. Merci beaucoup Adada, to tardé wana te. Je crois que tu vas travers le monde, mais tout pour sa place. Mais c'est ok. Mon producteur album ezali Kofi Olomide. Mais Kofi Central T. Oh, il a plan B. Oh, il a plan B. Tu as kangote. Mais là tu dis mon ko te betate. Dis mon betate. Dis mon betate ndeni. Na plan B tu kango dis mon. Dis mon betate. Bah c'est là on clip on a TV. Mon sac clip ndeni balongo. Dis mon Kofi Olomide linga. Tu as ko kuna te. Hein? Ozo na l'album ozoya. Kasi yango to yimba na surprise. Ah, to yimba sikoyo. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Donc nous sommes en train de parler bien sûr avec l'artiste Adada Génie. Merci beaucoup, merci pour la première dame de Lausanne. Moté ma vieille Gobelisha grand prêtre. Ma parent André Djelloa, un enfant pas comme les autres. Vraiment, elle est très indignée par rapport à Maramo et Zaroleka. Il y a la fille d'habitude de Stone. Merci également à celui qu'on appelle, bien sûr, Djongonda, il mène la taille avantageuse. Nous compatissons avec Yawili Moucheni, de toujours de la biso maman Romani, qui a fait du bon boulot dans Moutili. Oyo, a beaucoup de la biso Yawili, a beaucoup de éducation malam, le Tiki biso. Nous avons observé qu'il y a maman Romani, déjà lobby vendredi, nous avons morgue hôpital de 51 heures. Et puis exposition, et ça bien sûr, na pavillon 10, na Fikine, biso nyos to no na Willy Moucheni, azarana biso et longo na tonga bisengo. Les lois du passé, vraiment tout le monde, musiciens, artistes, comédiens, journalistes, ceux qui ont zangi ngamo na la présence. Pourtant on allier na biso to zarana yelongo. Ya Willy les lois na passé. Biso tout à la télé. Tout le na Willy Moucheni. N'est-ce pas Loris la congolaise Malolo. Merci également à Blanchard Kabanga, le chouchou de Lyon. Merci à Noël Okito Black Dedon, le jeune millionnaire depuis London, avec beaucoup de plaisir. Mon vieux Gauthier mascotte, le boss idéal. Je pense également à toi. Alors, toi, toi, pour émission de Lalia, tu es aussi dans la générique. Tu es aussi dans la générique. Tu es aussi dans la générique. Mais tout son moi. Obi ke mikolo bat ba ko sa ba vanti o mtongo ba bloba na ba TV. Mandeni. On a mjomo boya cheneka confiance na kisi musala mabe générique manzanza nini boy makelele. Miti wana. Mais wana bolo bango te. Wana bolo bango te. Yo c'est ce qu'on peut dire ba. Wana bino bolo bango te donc tuma ko di studio mabe. Ebiete azara pété. Donc mutazo beta ba dum za di générique bat mezate makelele mabange be. Wana bozo lo bate. Ah. On se bakana. Na le bika bon on a bino bolo bate. Ah mais to lo bande no zo bisa muto muto. Siko to dénoncer to lo bate to lo bida. Siko to lo basiko to lo basiko to chaba to sala ba générique. To kino Alidor non mwandambo. Alidor mwandambo kaka pour to de kina dodo après dodo sur la lenga. Na tike bilo na tana ba artiste bana mai to na yo litoi. Kero wana tena solo wana. To leka. Ngamo na chela ba micro na ngai. Na chela ba. Bebolo bakinanga des jours après mais koleka te yokozonga déjà lelo ekomi basanza bajumi mpiku yozoya te alidore aliolobaki nanga nalala swi ngai na mitungisa te bolingo na ngai yo baliolobaki eza pour la vie quadra koraman lelo na ndako na biso silence ekomi wa lelo na ndako na biso insomnie ekomi wa ye ata moto te akotiyanga kwa ata nabimi nazongi ndako reta moto te akotuna ngai angai mawa bolingo aza te aizie lizonga ndako ma taxan eloko ekomisa taxan kogangagangaka ye ekobima na mango te na kati ya zamba bolingo ya gene alizonga ndako ma taxan mais soki monanga ezalaki selke naningaki nanima nanga vraiment nakomi ebimbi mais soki okomi na yo mayo yo ebale nalingaki na mibwaka na kati nadinda ye
mikomisa commissaire ya police wana ngana kosala infraction po yo kangangai mochanga na kasho pokengelaka ngai mesoki amour na yo lelo ekomi serke wana ngana ningi babengange ebembe Mona Lido. Ah, on est marre, bébé. C'est plus génie. On y va, la chorale. Solo zonga na kodaye soko zongite okoyoka sangwa milelo po watakutu moto yo abeta kangunga ya katoliko sokabela kokyo sede menamour te alidor menamour te je t'adore toyemba pena on y va solo zonga na kodaye soko zongite okoyoka sangwa milelo po watakutu moto yo abeta kangunga ya katoliko sokabela kokyo sede menamour te alidor menamour te je t'adore bébé okokina yo kende ndenge yo poneke nga na souffrir po molingo na ngeza na maboko na yo yeye me wapi moto ya kosalela biso conciliation ya l'amour oyanga bolingo na nga yo komisa ebole yango ebembe geni banguzu bali ya nzoto nyonso tu babalia motema yenda memela yo sango ke yo bolingo na ngai alidor mon bébé bébé alidor viens dans mon cœur solo zonga na kodaye soko zongite okoyoka sangwa milelo po watakutu moto yo abeta kangunga ya katoliko sokabela kokyo sede menamour te kodra kora maneo menamour te je t'adore. Il n'en tombera jamais. Mais tout travail mérite salaire. Yanga salaire commence mille le hajenu se wo. Il faut gêner. Tout salaire mérite salaire. Yanga salaire commence mille le hadadaye. Bébé nanga tala sima Mona Lido. Mais salo zonga wa sokyo zongite yoko yebo futeo. Panza monanga yo futeo. Merci. Vous avez le banni au terrain. Vous avez le bata? Promota moto. Vous allez comprendre que tu as les années. Vous avez soutenons le talent, bien sûr, merci. D'abord, on a bien nos copines. Vous aimez bien. Alors, toi, tu as dodo. Avant de chuter la générique et ça, c'est bien. On a présenté quand même une surprise. Vas-y. On a présenté 4 kaka pamba, 4 kaka. Mabeza yangate eza yo mokote kidiska bolingo nepa ya moto alekio prochainement salata na secret d'amour lipador batangisa biso na kelasi des prises de fond 4 amour à multiplication lelo yekomi division confiance na pesa yo bebe lelo yo futinga zero ya dada esheni nanga onyesila kaka boye blandine dilu nanga moyesila kaka boye merci vrai génie twanga na koma troublé ata moto libo mazoka kufi bato normal beba merci mon continent génie genius loin de twanga na koma troublé ata moto libo mazoka kufi bato normal beba lela kaye yebongo na kufi na souci ya bolingo na yo na nyango kolela ngaye tikata misikelela ya dada maestro génie disi kizenga mama bobonze za botika tena wa dona kaembe business. Merci Jazir Star. Karana bakana kalove terrain Karaka bagara kalovete Shirolo bakananga kozana nanga yoke wapie Fime nini na bwakite na bolingo yororo
gana nini naloni terigene muteba ezokolisa bolingo tayanga kozovimbisa love te mispanzanga bolingo zala bebo zala tapapo kolelama e bolingo zala dado zala tajenyo kolelama bariton yekomene bariton ya tala voix munene bariton makelela kolela na ngai ekotisi bafurmi na madusu ya ndako sepona chike mansele nde ya boyi ngai nalelileli badiso bolingo nga nakoka te obomi ngai lelo na bolingo nolelwe otubinga makonga enarata mpe na ntina poto yaka bolingo na yo bana beke bakomi osekanga kokodise ye on a posé ton chef. Chef, tu es chef. Stopi Radel Nkunga. Ah, Stopi. Chef, répétition. Ouais, Junior Ndotoko. Stopi Radel Nkunga. Bamelinde masanga babengaka bango ba solar. Bamelinde masanga babengaka bango ba solar. Ebongo na langwa bolingo benga nani. Na lovecheri na nganga lola bino bosilike obakalinga majuna libo na libo kwe obakalinga ngona libo na liboko etali bati balele mibali basi balele bayoki paje na ngai batali liboko na ngai balela nzoto nonde bilei na ngai motema na ngai emesana na koko dishindoke kolongola na bilamba ya mpama na singa na tale makande tida po bendelo na jelo longola na kamata na kodizala ngana Palestine na sali soko pondozo tuteleke bele palado na sali soko bilambozo kombolele kebele na sali soko yoka Tela Nkunga chante Banyus masola bolingo nange panza nikoleko ya mwana nzambe mokolo bakanga kena bayuda mamema kena ngoma gologota mpash meboni bolingo ene bandeli masolo kitoko lengi na katikati ngai na chuka bololo libosho na pesho motema nanga na loba kino landela ba principe na ngai yo salinga mabeji nyondo toko chokololo weste dirana ba puto na lelie mekokonda nanga na nyango te mwana mama bomi kaka moto yo linga mekokonda nanga na nyango te maste maitala mama bomi kaka moto yo linga akomisinga Jean Baptiste ngai oyo sepela motu nanga batshana nzungu ngai oyo sepela Kera suka on y va mabeza yanga te eza yo moko te kidiska bolingo nwepa ya moto aleki yo moshema salaka na secret oza nanga oyo ya Ah, tu vas oyer mais. Ah, au travers après. Oh, qu'est-ce que c'est non? C'est qu'on a appelé ça mutu moko yo. Les lots na nimi comme partenaire à orchestre yo. Il y a aux États-Unis comme la Kiss Lubaki. Mobala mani na luntadila. La Kiss Lubaki. La Kiss Lubaki. La Kiss Il y a Lubaki. aux États-Unis, à la jeunesse c'est ça la musala. Ndenge bosala boye. Na yebi chaque fin du mois à occuper orchestre. Et ça bien, merci. Mon vieux la Kiss Lubaki aux États-Unis. La Kiss Mobala manina luntadila. Des fois tu côté wana donc il y a pena la jeunesse manina mama nina luntadila. D'abord la biso na bike plaisir na yeza ko soutenir jeunesse à botika binote mouvement mba obetere maboko pour vous partenaire à Makasi. Et puis na le kit black dedans Alain Dinamo marambolo barayango to chabango poa aux jeunesse ne sa musala ada danga na otika bino kala mingi tawa toyoka moi générique c'est possible toyoka ta moi c'est générique ba animateur bate générique bazali ta mon ndambu po to pesa bato pena moi goût attends nenga gapi yo mo za moi guitare eza na ngwa ba matelo ka likolo sala biso bien le temps pour moi de désannoncer cette émission mesdames et messieurs vous n'avez suivi à travers le monde cette émission vous a plu dites merci donc à Maëlle Sadiki derrière la caméra papa na Renédi bientôt 5 ans Renédi na juin tout ça qu'on fêter avec beaucoup de plaisir Alain Dinamo R yango on a lobakiti Renédi 5 ans na ye qui peut Maëlle Sadiki sala biso bien c'est la moitié. Non, le qui te plaque dedans.
dans le kit plaque des dons. Les jeunes millionnaires dans Londres avec beaucoup de plaisir. Merci également à héritier Moutema Cachemire, notre grand frère. Merci beaucoup également la bande de couteaux à travers le monde, mon vieux Roger Kinkani. Merci beaucoup mon vieux également Caps Kinkela. Merci avec beaucoup de plaisir. Je n'oublierai pas aussi bande de couteaux à travers le monde. Vous êtes tellement belé pour l'Ingra Frank Stemai, Adada et Eugénie. Très bientôt là, je n'ai rien à Robima. Ça veut dire que l'Enga bientôt sur le marché. Merci au bureau de Adada. Je pense bien sûr à Mike Ndengue, Koujo La Joie, tous les amis. Je pense à vous. Nous sommes à la fin. Merci au président Regen, Château Rendu Wali, Gloria Olangi Namaken perdu au Congo. Nous sommes ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir, je vous laisse. À contact, il y a mouvement. Voilà, pour contacter Fiston. Contact, il y a mouvement. Voilà. La personne va m'emboter. Fiston Barabos. Fiston Balabos. Fiston Balabos. Merci également Dadi Pécho, qui est de Genève. Voilà. Et puis les Canadiens, Henri Menza. Des fois, Henri Menza. Nous pensons à vous. Alors, pour contacter le bureau du groupe du génie Adada, Mike Ndengue, donc 00243 81 70 et puis 80 729. Là vous aurez bien sûr le secrétaire général de SECO. Moi je vous laisse entre les bonnes bien sûr de Adada Génie. Merci beaucoup, au revoir. Non, avant de finir. Nada. On a au monde aïe pe nanga bala raté. Nada yé tout élément. Yo mo la ikara ninga la tawana nada mo ye ya kosa rabino. Siko azaka mo boy mo nada ya kana. Yo boy. Azaka boy. Na ki bogo cité mais na kinada siko. Ndeni ya. Ouais, ça va très bien. Bah tout na lingi bino mingi talaka dada. Mutayebi musala na bien donc to lingi bino mingi on est là na pesi ba fan tout ya nada mbote. Bah tout bolinganga na pesi bino mbote. C'est quoi des annonces émission na kinada. Après tu regardes dans le générique. Annoncer ka générique lenga en live na kinada. Ngana kei. Ba ma copine Kandezaka. Siko batu nyeso bolinganga nada botu nani adada. Babi mikoto benge muziki. Aza muziki. Siko yo boyoka ada depuis que niveau na oze l'album na osenga kuna ba ventre passe. Na zeli lerason. Quand mes coquilles à solo, mon indésabo. Au moins, moi, c'est la fausse couche, yo, quand j'ai beau, t'as moins normal. Oh, ni, bah, mort, nézaté, il y a entre nous. Papa, fille qui sont pas là, qui sont plus là, il y a un album, na binoté, c'est nada. N'est pas, mais ça, quand on a nada, femme, mari, mère de 2 enfants, mais divorcée. Non, pas ça, exemple, moi, bon, tout n'a ni. Si n'a pas, bah, si, bah, l'équipe, bah, na ma casse, bah, comprendre, so, quand l'ingo, bah, que moi, ça, ça, ma casse. Ah, t'as qu'un sort, au bokatombo, la Égypte. Niveau serré, et matate. C'est nada. On est ensemble donc Takayo. La ligne reprend comme ça now. Ok. Toko beta siko. Beta papa beta. Banze moni excita ngai. Oui. Mobile qui toko lokwa dada ya so sengi nzoto na oboya tata nyongo na opesa. A foot avec intérêt ba pesa kaka. Amadaka na moto, abulaka na moto. Mata na moto. Mata ya. Mata na moto na ye. Ana mata ya. Mata na moto na ye. Ana mata ya. Mata na moto na ye. Ana mata. Ana mama taye. Amataye motonaye. Johnny d'Afrique amataye. Amataye motonaye. Moto. Nalela koyembanga. Nalela mindulenga ye. Nalela kobinanga ye. Na baunde magambo. Vende. Les génies d'Afrique lobby vende. Dis le monde pentacle. Vende. Coco Dishondoki. Merci. Vos questions. Voilà sur Africa Info. Vos questions. Émission publique, émission Oyo. Bas public, bazolo, partout dans le monde entier. Vous aussi avez des questions. Vous insultez les gens. À partir de Paris.
envoyez vos questions. Oh, nayoka Ansuluzo ya Salabo. Oh, nayoka nani ya Salabo. Vos questions. Envoyez vos questions. Soukana émission, Soukana idéologie. À suivre. Vos questions. Vos questions. Vos questions. Yasika Eye na Kinshasa. Restaurant l'Orangerie. Restaurant l'Orangerie. Koutia Kusia Balala. Na spécialité na bango. Poulet au makala. Poulet au makala. Souka nelengi. Basuki wanate. Olingi kolia bio. Yakambangu na restaurant l'Orangerie. Na service na bango. Cuisine congolaise. Olingi kolia biloko mboka na yo. Nyonso ezali kote masanga kutu bosa na po nyonso ezali ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC service ya kolobela te un personnel très qualifié et bon chaque samedi la musique douce du groupe Les Professionnels. Bienvenue et surtout bon appétit. Dar es Salaam, bana poto, bana mokili mobimba, site ya moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, twende.